Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Bienvenue à cette nouvelle émission 100% Star sur votre chaîne Canal King Télévision. Comme vous savez, tous les samedis, nous sommes avec vous. Nous vous présentons les différents artistes, différents leaders d'opinion. Nous recevons une personne dans cette émission 100% Star. Avec ces derniers, nous ne parlons que de lui, de ses œuvres, pour vous faire du bien là où vous êtes, je le sais très bien. Je dis un grand merci à l'équipe technique, Serge Makoso, Freddy Takidi, Freddy Soumaïli, toute l'équipe, en tout cas Pati Sumbu, toute l'équipe technique, merci à vous. J'espère que nous allons passer des bons moments avec vous. Ça fait longtemps que nous avons pu enregistrer cette émission sur le plateau de Canal King Télévision. Aujourd'hui, nous revenons ce soir sur le plateau pour que nous puissions recevoir quelqu'un de bien. Je dis quelqu'un, ça veut dire déjà, c'est une dame. Elle parle bien, elle chante bien, c'est une artiste musicienne. Elle s'appelle la sœur Mado Safi. Bonjour, Massi. Bonjour. Qui m'est allé? Merci beaucoup. Voilà. Alors, sœur Mado Safi, Tokutana Makala. On les a 100% Star, tous les gens qui sont pour la carrière, mais tous les gens qui sont Nabino, il y a Liwa, il y a Sœur Lucie Kunda, alors, bato ba mona makala nakana kinini holoba ozanani Sœur Mado Safi. Na pesi mboti na balandili os bazolandanga nga naza Sœur Mado Safi. Naza moyembi kati na kolo. Ça fait un peu longtemps que naleka na kati émission awa suite que j'étais aussi malade. Ça fait déjà depuis le mois de juin jusqu'au mois de décembre, j'étais vraiment malade. C'est pour cela que naleka na bandai komona na ressources pesate. À part ça, c'est qui mieza nango? Na qui mieza ni naza. Artiste et musicienne depuis quand? Ah ouais. Na koloba na tant on a bimeli la télévision, c'était 2010 parce que 2009 j'étais au studio et en 2010 j'ai fait sortir l'album Libongo Tulu. Album à Libongo Tulu. Oui. Les mimi après 2010 2022 dès que ça la Wenjo album deuxième album Wenjo c'est ça que la minute Wenjo déjà sur le marché. Pourquoi nous comme artiste et musicienne? Wow. Bon, c'est l'appellation, ma vocation. Naza artiste musicien chrétienne. Pourquoi? Auparavant j'ai chanté à l'église na balai koyemba kaka ba cantique individuelle. Après ça, tango nazo yemba kanga moko, il y avait un moment que famille le bail que nasina le belango déjà wa famille le bail que na yemba ka na yemba ba sous parce que ba na église ba na ko senga na yemba la kati ba ko tamba comme ko lukanga alors na ndako na biso ba boyaki. C'est ça qui m'a poussé de faire que non na yemba ba sous na pas qui zambi on yemba sous. Alors les mots là que j'avais utilisés, c'est pas ça qu'ils ont c'est la carte à Buntu, la carte à Buntu, na songe de na l'autre na ya l'autre que na so benga petite sœur na sokolaye na carte à songe. Alors mutumoko il y avait 3 personnes qui passaient. Mi balé qui bazo sur la makambo à chakrak mais chaque niveau et la troisième avec kolobana abani ko benga nga que abani kolobata parce que abani benga petite sœur fat yepe ay ko zongela malobana nga de na yo kotala espoir bisinga que na ebisi est-ce que toi tu me connais? Toi tu me connais pas, moi je te connais. Toi na ebisinga à la qui blanc robe moko ya mulai siko ya pembe ebisinga na ebisinga na yebiote ya ebisinga ya yebinga. Après ebisinga tu as un problème. Après singa verset il a Luc 4 18 à 20. Et dans le verset là, c'est ça qui est question yo pour singa. Pourquoi na konandini nazala musicien? Alors c'est par là. Le verset là, balobi nanga que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour aller annoncer sa bonne nouvelle. Il m'a
Maouin pour aller annoncer sa bonne nouvelle. Et les aveugles, le recouvrement de la vie, libérés aux captifs. Donc, la personne à ceux qui vont tanguer à découvrir qui est Madosafi, dans Zela Malobawana. Alors, on a école à Mokana Bosali. La tombe de Suko, on a bengi mwana wana na sokolaye, et yelinga na commis en quelque part. Na tangi ya monde na seki na bikongam tunabaki na oyemba na ngali susute mais siko talake nzambe ndeki nzokande nzambe ayebaka nga na tango na yembela kaye na église alors le dimanche na kendaka na sitaka te na ke na yembi bakokolela et salanga mwanzo to malili j'étais dans l'église de pasteur alors maleli et c'est à partir de ce jour là que le paroisse pasteur abenganga non la sœur qui vient de chanter qui prière ici il y a Lukanga qui a même si on a ma compassion yo banda kobeta kama bise base belé yo banda kobeta c'est ça que na bana zonga siko na ndako na lobi nzambe na moni sikoyo yonde oponinga na musala oyo pona nga moko na lobaki na tiki mais yo lobi na nga que ton esprit est sur moi donc c'est-à-dire que tu vas m'accompagner na onyo so bana kosala na epsi nzambe mais nazana nzembo te na interpréter ba nzembo abatu. Et j'ai besoin qu'il puisse avoir l'inspiration, la banzembo ya ngamo. Et c'est par là que na bandi déjà ce qui na la lika banzembo izoya et premier album na wazaki Satana azuli pour nous. Et na nzembo wana na mona makambo ebele ya mona chapitre wana. C'était ça. Très bien. Azuli bongo tulu. Est-ce que toro yo kana fa na wa kitoko ezaka sundeni yo rappeler biso. Na yemba nzembo ya. Li bongo tulu. Ngolu oyo nazuiye nafuteli yango mbongoteo anti makokufelanga kuna nae kulusuwe Satana kanisa kia kolongae soka azinde libungutulu otala kufana Yesu na Golgotha aha kutala kufana Yesu na Golgotha Satana mona kie pona Yesu esili akosekwa lisusu te pona ye esili akosekwa lisusu te kasi eko mama mwana mutu bakoboma ye nasima mikolo misatu akosekwa Satana yebaki te sima mikolo akosekwa mokola liboso Yesu nase na mabele mokola mibale Yesu nase na mabele nakati na butu elombe mobali atelemi akiti na mboka bawe alobi na Satana pesanga fongola Satana atelemi aye kopesa ye fongola yo kama loba elombe mobali yo. Très bien, merci beaucoup Sœur Madosafi. Et ça là il peut makamonango hein. Ouais. Il y a eu des gens qui ont chanté, on a découvert avant que tout au na yo. Après, et là on y les rapports album wana libungu tulu. Ah, vraiment na libungu tulu et ça lingangolu et comme ça la bamboko mususu na eba kiki na okoma. Ngabo neti mboko na banotanga okana Bible d'Égypte. Égypte na otanga okana Bible. Et c'est à travers libungu tulu kata on a yemba ki yango na Béatrice Hôtel. Il y avait manifestation comme les salaki wana 12 pays d'Afrique na yembaka ngo wana et c'est ça qui va aligner qui gagne na voyager et après il faut ça les choses pas qui là qui Maroc et ça qui fait na là-bas ba singa que non il faut zela après il a eu voyager na qui Afrique du Sud c'est à travers la manifestation de l'album du Bongo Tulu vraiment et puis na nzembo na le Bongo Tulu ba to ebele o ba mususu ba nda kotanga Bible te à travers mes chansons ba yeba somba ba Bible tango na bando le kana ba mission kaka esika bobenga na bandi koloba vraiment ba to ebele ba somba ba Bible ba bandi ko sambela mususu aloti kaka nzembo abandi aye kotala na télévision peleki et puis abongoli mitema na ko beto so muke na nzembo yeto leka o na salisika ba ko pakata émission nga na salaki na yo awa peut-être yeba ke fait moko sala mate et salaka émission mo na salaki na yo awa après émission il y a un garçon moko bandai ko afana na lingwala alors il y a zolota
nzembo na ngai ezoleka na télévision bakopakata aloti yango asepeli nango sikoyo abi nakokutana na sero ndenge na kati ya songe ntango alamuki 9h afongoli tele yango nde ezobeta amoni nga sikoyo ntango amoni nga sikoyo naza na émission na yo après alobi nzambe naza besoin vraiment sero apesa numéro na téléphone soki apesi numéro na vraiment esunga nga nakutana na ye à travers makambo nyonso tosolola na yo awa et na fin ya nini émission napesa numéro aya kobenga nga ayati na église napesa aya na église nakutanisi na pasteur ayambisi Yesu alobi asambelaka te na pasteur ayambisi Yesu. Donc très bien, merci beaucoup. Et puis on a les groupes Mbamoko hein. Groupe na orchestre. Nazaka na groupe depuis avant osa li bongo tulu. Nazaki na kaba groupe on nazana na oka yango nazana nazaki na bango. Oui oui. Et ça marche bien na bango, on peut pas s'exprimer quand même na kati. Oui oui. Ba s'exprimer na kati na album wana toyemba ipena papi bofe. Toyemba ipena papi bofe au deuxième album de na ipena moi boîte. Très bien. Merci beaucoup. Au Bétel on peut ba concert Rebelle Belé. Oyo. Na libongo tulu. Oui oui, na Bétel on va concert Rebelle. Rebelle. Nzambe asala biso ngolu na nzemba libongo tulu. Vraiment premièrement na bandaki na betaki na ngona kandenge bimaki na betaki na hôtel du nini Grand Hôtel na Salo Congo. Na beta wana nzemba libongo tulu 2 fois. Na Salo Congo après na yoko beta na la piscine na yoko beta na zo moi bisika nsusu banda yoko benga na beta betaki. Très bien. Merci beaucoup Sœur Mado Safi. Alors au Vandi Bouquet oyo bimsa Wenjo. Oui. Wenjo ezali. Wenjo na ba o ba ebiswahili te. Wenjo c'est-à-dire que yonde c'est toi qui l'Éternel, mon gardien, mon soutien, mon beau berger, l'armée, les chefs de l'armée céleste de ma vie. C'est toi qui me soutiens, c'est toi qui me protège, parce que nakatia wenjo na lobi que non muto oyo nzoto oyo ezapamba, parce que nzoto ya moto na lobi na kati ya nzembo na bi nzoto ya moto eza lokola fleur, eza lokola fleur na minute ozongenga. Alors ceux qui moye beteli yango efane na poko eko koya pe ezangi nango tina bako kombola ngo peze suna tina te mais na moyi na tongo bato bando sepela nango eza lokola bomo ya moto. Donc nzoto ya moto eza lokola fleur, eza lokola fleur. Donc yango na lobi ke Yesu nde nyonso. Yesu nde yanga, Yesu nde nyonso yanga, Yesu nde mobateli nanga. Et na kati ya wenjo alors soki lelo pe bomoni madozo ngi susu na plateau c'est yende. Yende Yesu parce que j'étais mourante na koko bete la moi muke parce que na nzemba wenjo na kolo ba que j'étais empoisonné 2 fois. Pour la première fois ba lobi na kufa na kufa. Bon Yesu asali ka kinaza la susu. Donc au mois de juin, juillet, parce que tant on a bêti, na 2023, on a bêti na Béatrice Hôtel, na janvier, na février, na bêti Hôtel du Fleuve. Après, on a bandé au consul ma casse, na continuer puis na bandé ka comme la bakisi, na avril, na bêti, na yoko bêti na nini, na Willery, na salle Véronica. Et na mois de mai, 28 mai, na bêti na kita magasin la belle piscine. Donc tant qu'on a style si wana na mois de juin na ko sentir nzoto na ngai comme ko s'affaiblir nzoto ekomi ko lemba mi soufflou na komi ko yinda na komi na munene na komi ko yinda na ko temple soufflé. Et après mois de juin wana kaka na ebisi famille tant basali test ba poison umeli mingi na nzoto na nga. Alors tant on va que Yesu nde bikisi. Oui, abikisinga. Donc na 2 reprises. Oui, ya suka deuxième poison ba yo ko bakisela nga et bomaki déjà ba poumon na ba rein na cerveau.
Donc ça bon moninga na lobaki nazali donc mutu akufa seku parce que maye banole kana gorge na ngate même ya on a se salaki nyonso maye na beba ki pensa muito donc nazo pema pour éviter que tombe au dans l'hôpital et tanati. Alors je disais ceci à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi. Souvent dans le bac, Seigneur, yonde aux agneaux soyanga. Alors Dieu ne permet pas que mes ennemis ne se réjouissent à mon sujet. Ne permet pas mes ennemis bamonanga na kati ya cercueil. Seigneur, yo lo baki to kolia biloko yo e ko boma poison mais to ko fate. Mais na lingi na vivre en na vie na lingi na vivre en pona témoigner gloire na vie na ngai. Pas plus bisika yo so mando temple. Alors côté na kenaki ba traiter ngana so kina ba yo sanza de 12h à 23h. Na sanza poison biloko moko ya mabe donc ya mabe penza. Ba traiter nga kuna simbiti. Et simbité. Alors nazo pambola nano bato nyonso ba soutenir nga na ba prière na moi soutien na bango même mbongo nzambe apambola bango parce que je peux dire que si c'était seulement pour l'argent ben akufa parce que le cost bambo ba osenga na biloko wana na saki na ngoti mais nzambe bandando banzambe ko permettre te bango na ba sepela tant ba moninga na kati ya cercle mais nzambe asali ayoka ki prière na ngai mutu mususu na ekotala na kinaki kotala famille na biso ba yokomona kena na kotala sœur moko ya maman a singa mais pourquoi tu es comme ça ba espérer que je non à poison donc j'ai marché mutu na se na soka ça pour na kena pour la première fois batunya sa kininga ya solo ba mo contaminé bango non c'est-à-dire elongi nanga au kotala nga 2 fois ah bon na komi loko akoko na baby na tikali mukie mwindu elongi oya ngate edie asokole elongi na ngalelo na l'équipe na émission batu ba moninga batu même tout ba msuso na wale so ba ngomba okimanga mais c'est l'ami fidèle, c'est Jésus. Na soki na bandi mabolongo ko bondela même à toi ba 21h jusqu'au 3h du matin. Na oyo zakanza kotika ngati et kisi asuka ba yoko pesa ngati musika et pour utana koma ikomao bena sina kufanya. Très bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Qui est mon sauveur. Qui est votre sauveur. Merci beaucoup. Alors, Serge Maposo, pour Nzembo Bobo et Sœur Mado Safi, Tala Nzembo Bako Pakata. J'espère qu'ils ont déjà la machine. On va sur cette chanson. Invité Naka, tu es béni, hein? Mettons la narona nouveau na sukao. Très bien. Alors, on va sur cette chanson. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, 100% star de ce soir. Ce soir pour vous, la sœur Mado Safi. C'est une chanteuse de l'Éternel. Nasi Bozoga parcours nae, Bozoga histoire nae. On va suivre une de ces chansons et puis on revient pour la suite. When
kelinga lisusu makambo babeti maboko tango baini nanga batali balobi nanga na kobikate tala banguna bateli babeti maboko kasi babosa likolo nanga babosa ni zambe nanga babosa ni mokeli nanga ende yasmi bomo nanga kundi malanga ende yasmi bomo nanga kundi malanga yango na banga banga nini na lenga lenga nini yango na banga banga nini yango na ebe azali na lenga lenga ya ya iya na butu pena moi na kobanga bange lokote uyu kulo nanga yukutambola nangai ibosolo kola motambusi yawe nanga ena simba lokola mobateli de gauche droite yokobatela kangai yonkolo nangai na banga banga teo yonkolo nangai na lenga lenga teo Yesu musikuli nangai na banga banga teo nakati batelemeli masuna ngai basaleli na makita papa keleba motasuka mpona likambo na ngai akoya na nzela moko bakopanzana na nzela sambwe yango nabanga te nalenga te Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était là la chanson Bako Pakata, Bako Pakata. Et dans l'album Wenjo. Ouais. Oyembidi nakati. To qui a mon meilleur mot expression dans explication dans et vous êtes soumis. OK, merci beaucoup. Naembi Bako Pakata, Yesu ndiye mosikoli nangai, Yesu ndiye mobateli nangai. Naembi nakati ata bangona baina butu, ata baina moi bakosala bakolonga te. Parce que Yesu ala la kate ya nimba kate azawa na pona kosenze la pona kobata la kate et ça c'est nzembo penza elobi na makambo na kuteli na vie et ça les penza parce que bablo mususu tolembaka ya ko attraper biso total c'est mon qui est non les dieux que nous servons azan zango ya solo et là on a senga kake no to ça la kanza kati ya bosolo parce que yenda alors si ce n'était pas Dieu, mais les lois n'assate. Il y a beaucoup qui n'a vu. N'a aimé place voilà. La banguna n'anga baso sepela. Pouete la belle malade. Baba kelinga malade. Balobi nanga na suki. Balu kelinga lisusu makambo. Babeti maboko. Tango baini nanga batali. Balobi nanga na kobikate. Tala banguna batele babeti maboko. Kasi babosa likolo nangaye babosa ni zambe nanga azalie babosa ni mokeli na yo azalie yende asimi bomoi nangaye kondima nangaye na maboko na ye asimi bomoi nangaye kondima nangaye na maboko na ye na kolo balisusu tala banguna Fabrice bazo sepela pote o salaka tala banguna na yo bazo sepela pote o zalika kaboe bazo sepela pote yo balaka teo bazo sepela pote yo salaka teo bazo sepela pote yo fandi na ndakwe kasi babosa likolo na yo babosa ni zambe na yo hazalie babosa ni mokeli ya Kongo azalie yende asimbi bomo ina biso kondima na ngai na maboko na ye. Très bien, merci beaucoup. Et donc marché fait bien de moment. Et marché bien. Vraiment et banda qui y a qui s'arrêter na moment où on a été vraiment et banda qui bien ma classe parce que moi battre les besoin qui a beau tant
na yembi pe na kati album na yembi na papa Timothée ouais liwa ezaliliwa toyembi na ye toyembi susu na journaliste nani Crispin Tibas na nzembo ezalaki na ifatika ouais c'est un collègue toyembi na ye na nzembo ezalaki na moto moko na Bibilia ya yembi na Chiluba j'ai chanté aussi avec le pasteur José Etina. Vous appelez Maman Laure Mbongo, frère José Nzita. Ah oui, na benga ka Maman Laure parce que ancien moment qu'on a emba qui na studio et na moment on a saki na zemi. Comme il permettait quitter les voyageurs qui m'ont tout imbané, ils allaient quitter. Et contre était ça même le frère José Nzita na benga na emba ka parce que na beti na barit moi et belé na o bango ba ko se retrouver. Très bien. Merci beaucoup. Alors, tu es dans un Libala, et après composition, dans quatre albums, Wenjo. Libala, n'est pas du tout, il va pas bien. Les accords, pour les amigos, Marie, je le sais. Oembini, Banzé, maman, pas les bimés, belé. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nae bandeli ya mokili Nzambe ya kila kiada aye kukila wae asangisa kibango. Nae bandeli ya mokili Nzambe ya kila kiada aye kukila eva mopanzi naye asangisi bango. Mobali linga mwasi na yo mwasi tosape mobali na yo elongo na Nzambe bokolonga L'amour ne soupçonne pas mon frère, l'amour ne soupçonne pas ma soeur, mais l'amour ne fait pas du mal et l'amour supporte tout. Merci beaucoup. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de coups. Et comment on bête à la fête, on a animé à la fête, la kenda fête belé, d'ailleurs on sait que ça va. Tous les extraits d'ango, tous on a pour la perspective d'avenir nayo na liwa yande konabiso Lucie Kunda. Ok. C'est parti, Serge Makos. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nae bandeli ya mokili Nzambe ya kila kiada aye kukila hewa asangisa kibango. Mopanzi na ye asangisi bango. Mobali linga mwasi na yo mwasi tosape mobali na yo elongo na Nzambe bokolonga Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'amour ne soupçonne pas mon frère, l'amour ne soupçonne pas ma soeur, mais l'amour ne fait pas du mal, mais l'amour supporte tout.
Makoso Libala. Yango tu aimes la bisou. Merci beaucoup. Album ils ont marché bien ou bien il faut bimon de souvenir? Non, monsieur Bima. Ils ont marché bien malgré malade qui tout ça. Oui, parce que j'ai repris au mois de janvier. Hein. Et donc, ils ont mis ça en janvier, quand Nayoki bien. Et Nayoki bien en janvier, le 16 février, na bête. Ah, ok, gloire à Dieu. Vraiment, j'ai d'accueillir l'église Pierre Angulaire na Bandal. Vraiment, et yembeli na yemba ikuna batu nyonso vraiment balobino basatanda ikomona biloko bamona kiti. Vraiment ezaki vraiment kitoko makasi akomisa nzambe parce que la voix ibomaki ezaka nzambe mtako salango. Très bien. Ah ouais, c'était ça. Mais ça évolue, on a repris. Merci beaucoup, Sœur Mado Safi. Alors, les perspectives d'avenir, mes amis. L'Onion Sam. Album Eleki, on va préparer Moussou bien des. Non, album Eleki, parce que il y a quatre albums qui n'ont le Moussou parce que le Moussou Boyo, peut-être Bobenga, peut-être pour qualifier Ndenga Moussou, ça va yembi Moussou. Parce que Nayembi Ndenge mon côté. Côté Moussou, quand ça Nayembi na Bazulu, donc Banzembo a 12 titres na 4. Nan Boyo qui n'y ont sauté parce que na bisamukem ke na tourné clip, na tourné ba clip Moussou bon nango. Et pour le moment na ça c'est moment que nation na makambo ile kambo kwa na biso bon découvrir et Bimbi déjà Nantes pour clipper Nantes alors la yembi bon découvrir en kaka wana bombi on a très bien tout le album on besoin à noter nazo ça na promotion à Wenjo parce que ça continue et ça banzembo ebele na kati na bo découvrir en route. Très bien. Mais moi bonus on a ça là il y a Nzembo Congo. Est-ce que ba concert aux obeta ka mutso za bezo obeta o a robeta o? Oui. Nous autres on va kasi. On gana yote na episode que na février na beti pe na bini na sauter et souffle zombie mobile. Na habitation ina oyemba boyo. Non, kitoko makasi. Kitoko makasi. Ina ndebo boye bisanga so ki. À l'aise. Merci. Oui. Très bien. Donc c'est Mutanga betsa un concert naza. Na koyemba penza pe a kosepela. Abenga numéro nini? Numéro nangai plus 243 99 8 117 186. Bandela plus 243 99 8 117 186. Numéro nangai on est na YouTube, na Facebook, na TikTok. YouTube nangai za Dieu fait grâce TV. So betika même atanzembo nango ebeti awo komona ngo ba opaka. Mais à ma grande surprise la moni tokomba kopaka tani bale. Na boy kolo parce que je savais que akosala ngo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sœur Mado ça fait très pratiquement na 9-10 minutes. To me ko solama mukema metel bino ma mission chrétien, ba mission gospel ambo na biso Congo. Tu bouti bona bisope ba partenaire na bino mama Lisi Kunda atika biso atiki biso matanga zana nous animation na salemité programme na bimité. Est-ce que attaque musicienne chrétienne au sa biso qu'est-ce qui s'est passé pour maman Lisi atika biso? Ah ouais, dès que ça na passe parce que na moment où na okaki sangwana salenga no passe makasi. Parce que vision nazo mona la ndenge a salaki na concert nanga ya ezaki na kitamo magasin la belle cuisine ngana benga ki comme invité mais yaki asnayo kokuta yem takoti ya fayo non akoti singa yenda sali modération. OK maman Lisi oui ah bon yem ta sala modération na concert nanga na ba commentaire abanda koti ya moi si kitoko kati na Yesu. Mado Safi tozo kotsa aile na kati ya salle moi si vous l'avez qui va m'essayer vraiment nazo c'est comme ça me fait mal au cœur subitement tout qui a profit et ça n'allait pas sur Paris quand malaria typhoïde et 5 jours kaka ba même à l'hôpital boye simbite wa kena boye simbite alobi selon de na sola qui na ya pegi
alors vu que non na qui pongi na pema pema ndé wana kufa kitango pa mema qui na clinique ko kufa na mo pemba wana donc asengi ya pema ko pema nae olala lali elobe leonini na madosa elobe chantre lo elobe lingani elobe lingaki no to sala tangu nyonso se préparer parce que to ebi ngongati ngolo yesu akobenga yo koyeba te taisa ngani nanga kufa liboso na ye parce que ayeba ki ndenge na zaki kopela même na matanga mama bango bando sala bazaba yaya moko yo bazaka ba orgueilleuse omikitisa social donc ça ezote yanga parce que à tout moment mwana nzambe faut se préparer na epino na epite na émission na bino na lobelango te parce que na 2023 afa tokoma na lotaka ke nzambe na likolo fongwami so pour permettre nga na lobelango na monaki mapate fongwami na songe mapate fongwami na suka ba tableau moko ebimi tableau wana moni kofonga moni pouvoir ndenge siko munene bongo mapata nde tomona ngo bona mona ngo eza lokwa livre ezobaluka na nzela okote nzela koto mais ezobaluka ba échanger ba couleur et tableau ebimi tableau ntango ebimi ba écrit e bande ko bima ba écrit wana ezokoma siko mike neti film ndenge esilaka ezolimo siko ngana se poser question Seigneur mais c'est que moi je vois je n'azo comprendre mon côté na comprendre ko ba écrit le kioke et mbamo mutu moko apembeni nga pembeni apesinga linette ya na apesinga linette na tie na misu boye na tali na moni bakomi temps de la fin ta bakomi temps de la fin après isipami le kwa livre ikangami na likolo ya nini ya mapata na moni dessiné carte d'Afrique na mona couleur bleue après elimwe tango elimwe na osukana ndoto du Seigneur oh nini ngoye bisanga alors c'est-à-dire que biso ba chrétien eloko moko yaka wasarti nzambe alakisaka ba elina ye alors il faut toujours qu'on se préparer pour éviter lobby ekozala nini na butwa lelo lobby kuna ekozala nini est-ce que neo kokoma to kokoma te donc il faut toujours se préparer parce que le temps est pris nzambe azolakisa biso et puis na makambo nyonso ezoleka na on a déjà même le livre d'Apocalypse 6 balobi kuna ke nani cheval moko akiti pona kolongola kimia na kati ya moki akokota pona kolongola kimia akokota na mitema batu bandormi kokata batu mitu tozomona ngo nde batu bazoboma batu kokata mitu kolongola mitiopo sans pitié naomona même bakolia banzoto ya batu le livre d'Apocalypse 6 livre d'Apocalypse 17 donc molimo oyo impudicité partout donc 666 c'est déjà là donc tokomi na tango de la tango ya suka yango naomona même le mardi awa namoni que lumière moko esalamaki na matete nayebi te soki bato nyonso bamonaki moko na 17h esalamaki boye e naomonaki soki na dubai kuna mopepe moko donc c'est-à-dire que nzambe azokoavertir biso alors c'est le temps ya kose convertir yo ingaka nzambe te yo moto osalaka mabe obomaka bato alobi azoboma na ipe akufa na ipe na munduku akufa na munduku alors on se prépare po nzambe nazosengaka na bato to se préparer à tout moment parce que toyebi ngonga te tala ndeko na biso ayebaki te ke ngonga wana ekomaki yaya okufa on s'attendait même pas de ça donc nga nazosengaka kaka biso nyonso to se préparer mais bato nyonso boolandanga même na kati ya chaîne c'est pour tout le monde le message on sait pas toyebi tante c'est ça qui moi je préfère. Merci beaucoup Sœur Mado Safi donc nous avons enregistré émission au vendredi et on le lobby samedi émission on le déjà mais vous avez la réunion lobby samedi oui tous en réunion tous à la première réunion na ba mission so bayaki alors ba senga ki tous à la deuxième réunion pour que lobby na 10h na ACK Matete na quartier Kwengi 2 donc place on a 10h pour ça la programme est limité programme et bakopesa ngolo atana yebi moyen na pesa mais soutien ezaka même ya mboka par rapport ya basala nzambe ya badino bachantre oui la famille ya maman ici oui biso ba mission ça ba cotisation na biso contribution na biso même ba dossier ba continue passer par là ils ont ça le malango
vraiment ça passe bien. Ça passe bien. Et lobby parce que chaque jour na zalakawana na famille et biso ba missionnaire à peu près au bayaka lobby tozaki penza pe belé donc chaque jour ba missionnaire zalakawana même maman leur lobby na yaki wana kwa bête donc merci beaucoup. Il me c'est le mot ya sœur d'ici ya kuna sister Masia yonde longana ngaye o Masia yonde longana ngaye salelanga ngolu na yo nabika mwana yo salelanga ngolu na yo yawe nabika mwana yo. Merci beaucoup. Sœur Mado Safi. Tu remis pratiquement na Souka. N'invite dans un message moro pour les téléspectateurs pour le bazo landayo. Autant on l'envoie d'appuyer à 100% ta pour le bioloba. Merci beaucoup. Bande ko yo sozo landangai na ebike na bolinga nganga pila linga bino mingi. Ça fait un peu longtemps que on a raté. La sœur Mado est là, est revenue à la télé. Donc na 5 ans na bino bo sapre banzembo nanga bolanda kango si ça jiko somba yango eta ona ndaku na yo ko balosa ba miracle na kati ya banzembo wana vraiment que même si tu as un problème tu auras des solutions na banzembo nanga landa ngo kaka même si oza même ya battu au dedans de toi saka ko pesa okimia okoyoka banzembo mususu na yembi motini kontima donc non c'est là que nzambe batela kontima nanga ata mopepe mbonge yendenge ni wana boyoki yango ata mopepe yendenge nini nzambe nakoya te nazonga nsima te simba kontima nanga po ete napengwa te simba kontima nanga naosenga na yo yoka banzembo Sœur Mado luka yango azwango wapi na réseau na YouTube donc na YouTube betaka Dieu fait grâce TV Mado Safi okoyoka wenjo pesa kuna na kati ya banzembo na ngai à peu près nyonso na tiende mais mosusu na otia kaka mais bobetsanga naza besoin bobetsanga concert rappelez numéro à couper sa mambote toka papa Fabrice bobetsanga concert na zongi nazanga na nyongono achete mba oui namba sala kango ludia sala grâce pesa numéro de téléphone na mambote comme ça 09 98 117 186 09 98 117 186 wana numéro na ngai na ba ko baza musika peut-être record na biso na tia mote na ko bandela plus 243 99 8 117 186 plus 243 99 8 plus 243 9 98 non c'est 9 oui. Mais justement 9 98 ah bon vraiment ok na bandeli plus 243 9 98 voilà ok 98 117 186 très bien bambote ce qui est allé na pesi mbote na Dieu fait grâce ba musicien na nyonso na pesi mes condoléances na famille Kunda mabuya pedi na pesi mes chefs Canal Salaka, Papa Blanchard, na pesi à monsieur Papa Mvonde, Fernand, Zamba Pambolayo, à soutenir qui n'a pas on a qui, na pesi vraiment collègue na wanyo sur Salambote, na pesi bande konyo so wa na kati Canal King, na pesi binonyo so mbote, na pesi mon pasteur Siméon Sebebi Mbote. Ba musicien nyonso ya Congo na pesi bino nyonso mbote na ona bosani te bino nyonso bozolanda na lingi bino mingi papa Fabrice merci Nzambe apambola yo pour na ndenge be ici à Bravale. Merci beaucoup Sœur Mado Safi qui était notre invité aujourd'hui et salut biso bien et salut biso plaisir ndemoye en tout cas paix à l'âme de votre collègue Sœur ici tozana matanga tozaba image poto lakisa bana nzambe na population congolaise mobimba. Merci na ndengo yaki tomonani prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous mesdames et messieurs. La rediffusion c'est les mardis à 16h30. On va se retrouver les samedis prochains. Merci beaucoup.